Sarah Tola TV. A vu trophée même mboka ezate. Ba comment payer te o ya bimé la ça ressorti ça pays. Ba comment te? Ba comment te? Mais dans mon Toroloba, parce qu'il y a des rumeurs, moi je ne confirme pas. D'ailleurs, vous vous informez, il y a des rumeurs qui circulent. En tout cas, j'ai dit je ne confirme pas, bien sûr, évidemment. Maman Olive, il y a parmi bateaux, pessier, offre, voilà. Mais c'est pas quel mécanisme, c'est aujourd'hui trophée, na milliers d'anglophones, au meilleur, et nous comprenons les témoins. Meilleur, il y a Iniedo, meilleur, il y a Banco, meilleur, il y a Delta. Sarah Tola TV. Notre sœur Maman Mouteke a construit carrière naïe na mensonge. Akeya comme les États-Unis avec un État Congo. Pitié. États-Unis il a 54 États. Pitié. Yo qui est un État Congo. Au lieu de salir tout le monde. Au lieu Amérique ou yo qui est en Europe, OK France, Belgique, Allemagne. 3 pays où il a nani il y a Schengen, ils ont 3 pays. Ils ont Schengen mais ils ont 3 pays. Qui fait 4 pays. Maman tout le monde. Mais tu débarques à la télé, tu communiques avec tes communicateurs pour nous dire que maman tout le monde. C'est par quel mécanisme? Sarah Tola TV. Il m'a calé au audacité au maman top. N'est pas de musu, musu toi qui est pour à comment il est. Vidéo nous ça fait ça la main, solo la maki. Musu quoi qui est pour toi comment il est pédé. Musu quoi qui est pour et belé ba jeune et la génération la plus la qui pour toi na pas moi il va pédé. Pas comment il passe à banane. Il y a pas musicien. Sarah Tola TV. Qui est une statue à des rock, mannequin à des rock pour kangi photo. Au tindeli ba communicateur na yo. Ba communicateur no bazu yango, ba ye na mon internet ba bandi ko intimider les biso ba. Sarah lo kwa kenda ki pe wana. Ye ba yo kutana des rock na ye akangi na ebe. Na émission des rock qui Sarah, maman Sarah na ngai. Mais des rock ko bozo kanga na ba photo. E mo na zo mo na musu za mulai, musu za mu Sarah Tola TV. Au comment on y voit comment on a vu de loin. Moi je confirme pas parce qu'ils ont ma cambourou, ils ont la toile là-bas. Dans la maîtrise dans moto je ne peux pas confirmer. Mais tika batoba loba, yo traité de na vidéo. Tika batoba s'en foudre na yo. Tu es la fille de Dieu, ça moi na ba. Ne permet pas batonio sauf na roi porte. Depuis et c'est pas na mon matani na live na yi. Combien de fois il c'est pas na ma télé na miniature pour dire que yo comment mana il rapport. Une fois. Sarah Tola TV. Après on attend mon solo là, ma solo mon solo là. Quelqu'un qui s'est permis à vous téléphone, maman top pour enregistrer, pour bien parce que bango va vivre en la matière. Rien n'empêche à bien yo solo là, tiens enregistrement, enregistrer sans le savoir. Et puis bato musu ne kwazolo makambo zo sale passe ya ba chagrin, bato musu ba oseka na bango ba pesa biso litière wana biso to protéger. Mawa. Sarah Tola TV. Ana mo ambae. Ekomi tango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi numéro 323. Onanza. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango.
Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rangoki Toko, okanise suki bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV, la chaîne qui assure, Pona nini mabala ya ba comédien, topé mabala ya ba artiste, topé ya ba vedette, et soukaka toujours na kati ya réseaux sociaux. Pourquoi vie privée ezalaka te bande konangai? Vie de loin zwa kiti fanda. Justine Mata zwa pe kiti fanda. Tolali tolamuki Justine Mata aye kolela na kati ya TikTok pona koloba ete ye asali vie de loin mabete mikoleza koya tokoya ko découvrir ba vérité. Au juste Justine Mata na vie de loin ba kabwana tote ba welela kanini et puis nini bomi libala wana. Selon ba les on dit ya batamokili il paraît Justine Mata bimana mwana ya vie de loin. Makambo ebimaka na réseaux sociaux est-ce que ezaka na ba preuve? Toromeka ko analyser ngo kolobela ngo na kati ya émission na biso est-ce que Justine Mata na vie de loin baza na kati ya séparation? Est-ce que bavandaka lisusu ndako moko? Tosola ngo na kati ya émission oyo. Et puis tokolobela visite ya vie de loin. Vie de loin lelo oyo toloba na nzoto ya moto moko ana ba malade ebele. Mbasuye, sucre ye, poison ye. To ebite mission ya ba malade ezingi bomo itope nzoto ya vie de loin pona sort nango to ya ko se retrouver na résultat nini. To mona ki belle vie quand dit la patrona kende ko visiter ndeko na biso. To ebite nini salemaki to ekomona ba vidéo bipai wapi vie de loin ako ya tike la testament o ya kufina nutaza na bomoi mais aleli masumu na ye. Pourquoi toujours vie de lois na sima ya ba problème ya ba malade belé et likolo nango akomi na ba problème na makambo etali libala na ye. Et puis tokosuka wana te tokolobela tour du monde à lokuta na ba trophée to moins likamba lokuta nde to boya. Si lazaro construire carrière na ye na lokuta
yango nde toza koboya na lukuta parce que ba preuve nango ezali palpable. Est-ce que si la zuba trophée à solo? Point d'interrogation. Est-ce que si la sala qui tourne du monde? Point d'interrogation. Torolobelango kana kati ya émission na biso. Et puis tout le monde qui peut Mama Top. En sa sala y aller, Mama Top a au sala retour. En sa rolobate a lobaki na yango na première degré te zala qui blague. Est-ce que zala qui blague? Est-ce que zala qui blague? Est-ce que basala ra blague na mutu sans ko avertir ye? Lelo Mama Top a komi ko fingama. Na ngambo mususu tomoni pe Thérèse ya atiki mbanda na yete asekwisi Suzy Bantu na ba propos moko diffamatoire contre moto asa kufa kibombandango eza ko continuer ti lelo toyebite. En tout cas, merci beaucoup na bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda émission Famille Libota tomona na bino kala na ki na ba compte à rendre na ba député olembongo wa député za na mbangu. Donc toza ko sa ba benga ngoni ba visite sur place, toza ko kita na ba terrain et kozonga pe dans rose à la fatigué tempéta mususu ya kotala ete émission abatu ezala kite mais comme le roi Nzamba prêté biso vite okufite toza ko récolter ba actualité nyonso o to rattaquer. En tout cas, merci ingénieur Josué Miezi derrière la caméra. Merci beaucoup na Tata Poe Fapekato. Bandeko, toza na mois de décembre, plus question ya osa molongo. Sendwave. Une application très facile pour na ba transfert d'argent sans frais. Mama yom toza otalanga, papa yom toza otalanga, oza na besoin otinda mbongo na Afrique. Mais oza oyeba to otinda ndenge nini ba agence nyonso komi plein. Te maman, osalela iPhone, osalela Android, télécharger l'application Sendwave, tia ba coordonnées na yo, tia ba carte bancaire na yo en toute sécurité. Tindela papa, maman, bana mbongo na Kinshasa, anytime ko banana $1 tinati. Et puis, il y a important, et ça sans frais. Donc, si vous avez $100, on a $100 et on a $100. Et ça, naki na $100, bakati frais d'envoi et on a $97 te. Kuna frais d'envoi exacté. Et puis cadeau pour na bino bato boko sale la code promo ya tola. Omoni bakomika tola. So moni côté bakomi code promo. Ko samba te ya komo ngeza 4 lettres. Komika TOLA tola. Tango zo ko silisa ko sala transfert mbalamon ko za na €10 offert gratuit grâce à Sendwave. En tout cas, merci na batu nyonso, merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na Amélia Moueba la private de Orlando Domingos, ba condoléances na Jenny Beta industriel moi si à Pembe. Big dédicace à toi l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito. Et un grand merci na batu nyonso Bolinganga, ba meilleur fan du monde. Bon continuer ko s'abonner massivement na baki to 6 décembre on a 100K et ça l'a bien. Famille Libota bo s'abonner massivement. Et en tout cas un grand merci na batu nyonso bozali baku. Vraiment ya Rolanda émission oyo ba abakuluna boza épargner te bozwa bakiti. Tokoyeba lelo lokuta nyonso aussi laza ko construire na kati ya carrière na ena bakosa leka na ba trophée ya bakosa leka. Tozongi derrière la caméra tozwa élément et puis on se retrouve tout juste après. Moi il y a on a lobby. Moi na prometteur te na yo zong samo aminava. Eza langue na yo. Français c'est pas eza langue na ote. Langue neza lingala. Il faut le balingala. Le ba mbote papa. Bomba boso mo se ya iPhone o lo bani bongo. Et tension neza. Papa ça ka faible na basa mwingi. Faible. Sous son monde basa misu. Et de télé. Non peksa yo, non beta ombata. Na marapo etali binote. Boso ya kokota. Laissez Serge na mwasi na ye na bana na ye. Ok. Yo mtu ama bebwe. Wewe betinga no pesinga kanda. Non mais amabe. Longwa na mabe, na mabe. Au nom de votre soi-disant amitié, à kota nanda kunanga, afinga ba nanga, moi je ne le permettrai pas. C'est que bango ba tolérer ki tango banana bazo kola déjà na ba age bazaki meke banda déjà ko manquer bango respect yango ba koli nango. Biso ba bala yo bala biso te yoki. Ko manquer ngate. Ti azwa mbonga ya ko bala yo, oyebi source te utawa. Sarah Tola
TV. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Sans plus tarder, je dirais bonjour à mon invité. Ah ouais, bonjour maman Sarah. Ah, Noko Kale. Nicole Belé, maman Nangaï. Ah, Noko. Yo, ça y est, n'a pas de député, lui, si vous avez un député, tais-toi, grave. Il y a un moins disponible. L'histoire va député. L'histoire va député, en tout cas. Oui, propagande eza buzoba lobi natali vidéo moko député moko solo tondité komera musapité pardon député moko abengisi mo ndeza abengisi base la FCO aza skola bonga ba transporter oui ça base mutu na mutamemi kita plastique oui et ça la matro na fiki nous coûte ça ma qui cadre moko za la politique siko ya ki fiki ah bon bengis et puis la cadre na ministère moko avant d'abord ministre ayo ça propagande le quoi député mais c'est fait que na suka apisa mbongo te ba mimi ba kitsa ba tuna bishu za ki beba. Voilà, merci beaucoup je suis aujourd'hui avec maman Sarah Tola. Un grand merci à maman, toute famille Libota Mobimbala, maman chérie, moi aussi merci. Je profite de cette occasion pour vous informer. Demain, le 14 décembre, c'est mon anniversaire. Wow. Cadeau, et ça l'a bien. Moi, vidéo en tout cas, appel na eu, ça l'a bien. Et voilà, merci beaucoup Nobandeko tout au Balina. La maman Chira, moi si j'étais sali, maman José Loussadi sous na pesi mbote, maman Diasona m'a dit pour États-Unis na pesi mbote, maman Claudine Bokato là na pesi mbote, puis sincère condoléances à toi, sincère condoléances à la famille nous soit éprouvée. Il y a Sylvine Jolie, nkana nangoya, lobby le 14 anniversaire ngeza lobby. Maman Gisèle Choc a j'étais sali, je salue mes enfants. Yansine Yambe Bolanga la bossé kota. Mon fils et ma fille, Yansmine Yambe Ungomba Yalola. Voilà, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Yansine Yambe Bolanga la bossé kota. Voilà, comme Bolanga Mobimba. N'a pas essayé pas ya moi, n'a ya mobile bossé. Yami balé Yansmine Yambe Ungomba Yalola. Na sangisi kombo ya mama Botinga na kombo ya Koko ya Yansmine. Ok. Akufa donc pour immortaliser maman parce que c'était quelqu'un de bon. Et on a zone c'est na kombo moi. Ok, ok. En tout cas, je vous aime beaucoup et monsieur Bandi serrez vos ceintures parce qu'il y a absence na bisomi balé makambo rosolaki belé non kufa on a monté mayebi maman va député benga ya moko na boyana mais les lois en tout cas pour tenir biso regardez. En tout cas ah bon bah ben on a goté c'est mais nga na ba preuve goté c'est là il y a qui la preuve azange ba preuve te mot dossier ici là bon non yam commentaire rapidement on a film kitoko au Bellevue koma ki éducation potoko tapna na kata sujet na yango na lobai na madame Bellevue je crois na route na eu récemment awa na bisa que na éducation eza film mo boye ko silaté parce que éducation ma grand-mère a biso a bi éducation. Bah après chaque jour. L'éducation n'a pas de génération. L'éducation n'a pas l'âge. C'est-à-dire l'éducation c'est quelque chose doit être continuel. Moi si chaque jour. Chaque jour. D'une manière moi si chaque jour. Donc ce qui a lobby que na suki na deuxième saison na monde déjà maman musu bazo benga ba bito ça la voice bon mona ke to ligne éducation continue donc on observe madame Bellevue ça l'effort ya au tourner dans ta film musu nous au sali servitude boy au beti sous titre musu au beti sous musu apposons musu sur éducation au beti musu ke il sous au yel sur éducation donc et ça la série moko éthique là en fait ba te belé ba na pour cette éducation. Il y a des personnes qui vivent avec les insultes. Quelqu'un qui vit avec les insultes, on a besoin de si éducation. Pour aller, il faut finir. Pour ça, donc, des personnes vivant avec les insultes, on a conseil d'éducation. Par conséquent, on a vraiment très heureux. Il y a un film écrit par madame Bellevue et réalisé par DT Wizi, Galo Kimbimbi, Tommy le Défendeur et nous on a besoin de Caleb Congo. En tout cas, merci beaucoup Nobandeko. Nous sommes soutenir Bellevue, histoire qui bien, en tout cas, éducation. Vous êtes obligé à vous aller éduquer. Que tu veuilles ou pas, tu dois être éduqué. Des grés de force, tu seras éduqué.
yo motozo le na TV pour la tsaba to yo ko finga biso yo ko sela nga makambo ke la senta mona mama top dada yo ko le na TV ba ina dada to zakanda moko donc yango na comprendre na internet makambe belé za lokuta raison pour laquelle le monde ba te belé ba internet ko la na makambo na moti c'est parce que makambe belé za lokuta il y a une dame qui passe à la télé pour dire que nga ina mona mama top to va na kanda moko dada aza mwasi nanga aza kutu nazemi nanga. Est-ce que tu peux imaginer? Dada bato na mobali na ye, bana ba processus na bango, si tout va bien peut-être ba okipe ko balana, na pe na makambo nanga, na zape na ba makambo nanga. Mais comment tu peux débarquer à la télé pour créer loko yo nga na mobali? Na quoi admettre ngo, eza ngo lokoti. Mais dada moto aza mwasi a mobali na ye. Mobali ni tanga ko kango. Emsou basola apena dada on emsou neni yams on apporte nanga za bien c'est comme on a se répéter tout le monde na bango na ndenga bien tant on ta la vidéo wana alobani c'est que c'est solo on bali baza master mbali par contre c'est pas pareil donc, déjà je suis contre makambo wana yango longa na oloba tout ça la paix est fort to longwana arithmétique to tambusela makambo ya moi qui to minité ozo koma na description. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Likez, regardez cette vidéo. C'est bien, mais bah likez ni, bah la vidéo ni. Y'a qu'au fin ande bah tu faut battre. Y'a qu'au fin ande faut battre battre. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faisons l'effort et rebondissons ça là. En tout cas, n'a pas ça tout balinga wanga mbote. Au balinga wanga te, on va vous enchaîner ici. Donc voilà. Merci beaucoup. Nokoyam, tout le monde qui visite à Belleville, tout le monde a un comédien. Bakenda rotala mutuka so mutasa kufia komi na suka tokika mutu wa kufi to moni basangani balise bosangane salami ba groupe salami to kanisa mbongo to futela ye to salaboy mais to moni vie de loin utai kozwa baba kila kiembasu mais au moins to moni présence à Belleville quand kenda iko assister na ebité impression d'abord ezani ni comment na ke Marina Laba Belleville Kandi, Dacosta, na bandeko mususu bakenda ko assister vie de loin ko partager douleur wana ensemble na pe ko encourager et na ba propos de on a biso vie de loin banda koloba et pas na analyse ni noko ça na visite wana et puis na ba propos ya vie de loin. Bon, je vais commencer par des propos au vie de loin à Lobaki ouais. Et ça n'est moi pas si mais je suis humain et na mona ki on a anglais belé. Parlons d'abord en anglais. Vidéo azaki animé à Roloba eloko wana parce que il était surpris à Rosala na Belleville na kunaye sans babengaye surprise va fou. Azaki surprise hein. Ba tiki mituka musika ba mati ba moto ba yo ko ba na ye a calculer distance au ba outil. Pour comme Timi Tendi et puis au Koti na Kati il a imaginé tout ça. Il y a moi tout une question wana alobi soki lelo na kufi bokolelanga ndenge nini soki lelo na kufi bana nanga bokozana bango ndenge nini. Il se pose des questions soki kutu ye moko vide lo azana no envie aza maladie tout le monde n'est pas na ye musika et bon se bana batikali ka bango moko tout le monde musika et degré. C'est ça. Parce que muto bo sangana na ye, muto bo umeli na ye, bo mesana na ye, bo zalaka na ye, bo tchaye pa na ye musika. Mais azana no envie, puis bo yoki te kane sengo, ana malade. Mais bo kendo otala ete. Alors soki lelo akufi, bana na ye batika lipo, bana wana lopango waniza ya bango, bakotika la wana. Qui cet artiste comédien wako longwa Gombe aki otala bana vidéo na monga fula kuna na mité. Jamais. Vers on revoit Kinshasa. Impossible. Bon il s'est posé beaucoup de questions à la fois. So il on a kofi bolela ngandeni. Au monde on dirait ba olele na sabotage parce que na obela bo sepela na ngai bolakisa nga famille bolingo ya famille de plus loin mais de près na omona makambo mususu. Bolakisanga bolingo ya famille de près de loin non mon amamususu à se poser qui ba question ébélé en fait c'est humain en fait c'était naturel on se posait la question là ouais. Qui a animé vidéo et tout na ba question et puis ya kolobango c'était madame Belleville surprise ya madame Belleville vis-à-vis à vidéo et choqué vidéo et puis na ebisé le moko mais ce vidéo peut-être il va regarder cette vidéo na mutu na yi achaye ki ba comédie ba royo talanga mais il n'avait pas l'idée que ça pourrait être Belleville ouais.
Il n'avait pas l'idée que ça pourrait être Bellevue. Pourquoi il n'avait pas l'idée? Parce qu'il y a des comédiens, en fait, chaque bisotoa, génération, moko boye, comédien neti, Bellevue, Marina, comédien, il y a Mikolo, on comprend? Donc, na mutu na bango bachai bongo. Alors, le quoi bachaki bongo, déjà, vidéo na mutu na yepa chaka ke bon. On ne soit pas de Ronanga. Mais ce qui va être au lelo, en tout cas, na sûreté. Et c'est dans tout n'était que Bellevue me donnait au talent. Et pour la qui surprise moko aimable, qui surprise moko agréable au monde à Bellevue nanda pour na balokese, bayambani en tout cas, ma bimi soit bimi ça qui est sengo ya passi. Parce qu'il a pleuré. Ma bimi ça qui est sengo au monde à bande konanga, mais il y a chair de poule, il y a passi, il y a soki lelo nazate. Ça nous arrive tous d'imaginer cela que l'osso nazate bana bozandeni. Nous tous, ça nous arrive, surtout être parents. Ça nous arrive, les choses nazate, bana bozane. Voilà. Donc c'était naturel. Donc voilà. Et puis Madame Bellevue déjà a motomoko oyo aza bon moni motoza ngaba de faute. Ndaka Madame moko utolo tout à l'heure motoza ngaba de faute. Bellevue a pina ba défaut parce qu'elle est humain, elle est irréprochable, réprochable plutôt. Mais dans ce temps on va en Bellevue. Depuis avant dans ce temps on va en aïe. Depuis na yeba Bellevue, déjà dans mon tout moi azaraka calme. Elle n'a pas de problème, elle crée pas de problème. De loin d'abord on est dans le monde aïe. Si on a putain naïe que solo li vite fait au monde a monta créer un problème té, azamuta boudaka batuté, azamutu moko simple. De près naïe pemben naïe na komi ko encaisser na ba manière mosusu ba manière na komi encaisser ça moni bateau mosusu a kaba pas prouver bateau mais Bellevue a kaba pas prouver bateau té akaba moto pour peut-être à comprendre que moto a besoin na mona aider na fait ça tout peut-être moto il faut na payer ça il y a obligation té Yé moko. Yango moniye de fois nga suna kuta ine ata kabelinga $10 nga esala nga bien. Parce que et ou tana monter ma ya moto sans koyima. Et où tu as monté mané sans koyima. Donc soit kabelo 5000 nga esala nga bien parce que na moto kabelanga 5000 au mais vrai. Na moto zo kabelanga $100, $200 na yé na kata monté ma et a vrai. Non ça non le roté mais 5000 ans on cause on appelle na kena luki ba petit na sommet bango ata ba chips na ba biscuit mo ba lia rabo rapide na memeli bango ba lia on attend c'est bon mais sur $100 ça qui vrai au monde non au check up provision na bando le kadumba mo n'est ça que le serenga lobby pitié mais pourquoi malgré visite à Bandeko mais tout le monde a envie de louer quand même à Bandaki ko le bandé to le bara tout bela topé ko sala testament en direct. Oui, si. Habité deni nezwa ki ya obanda. Non. Oyebi mama Sarah, biso nyoso to komara. Oyebi ngana na pesa ki ona zena libongo ando sanga pasi na ju presque 1 heure du temps na bani native. Oyebi zani, ça nous arrive chaque fois tant on toujours malaise dans zoto. To imaginer lo bali boso na lina kufa. Ça nous arrive nous tous. Avec soyez comme moi yeli biso to lo bara nous monara bato mususu bakomara rapidement à réparer Nanzambe mais il sait pas 14 heures les animes on réparer Nanzambe miezio c'est gagné pitié moi non ça so bazo c'est ka kabele belo c'est ka mais avant tout ngola na bato donc et ça m'a trop José na belo c'est ka avançons quand même et amawa pour travailler na bato bozo partager fois monter ça donne ça. C'est pitié. Donc, Gaulois. Naïvi. C'est pitié. C'est kanga. Tel niveau. Ngabela za Gaulois n'a changé notre thé. Aka Gaulois. On jusque là Gaulois. Maintenant linga. Sa transition. Sa transition. Maintenant aka Gaulois. Transfert. On va transférer. Non linga transfert. Non linga pour ne na okendele na monde na okomalanga. Ngambokoto. La pèse non place non kenete na boy boloba oh alinga koma wa yo. Et bon ça nga koma na Ouattarafik. Na koma na Ouattarafik. Makambu.
Donc ça arrive des jours où mon abato mususu, azana no envie, mais comment on peut réparer les Nzambe. Il se sent on dirait coincé déjà. Maman vie moi ebisanga je sali Doudou Beauté na ebisanga Biams, elle est loko mon côté ezana na création ya Nzambe. Et loko mon côté Nzamba sala eza fragile le quoi nzoto mu. Ouais. Et ati. Donc nous tosambolaka to kansaka to makasi mais na mona ndenge mutazo buka na lokolo mataki na moto IST moko yé tout ti bango ka moké na entra 6e na biso ndenge moto ko yaki mumba donc ndenge moto ko yi mutu mama buka di lokolo donc genou s'est déplacé na bi ah via Nazara na raison donc nzoto moto za fragile yango moni to zara so na zui moi malaise na ko mo calculer ah Nzambe est-ce que non ko fasiko donc comment calculer ma camarade nous comment réparer Nzambe comment senga dia bolimbis na masumu salaki on peut doyer se battre langa pona bokola tabananga ça nous arrive tout ça vie de loin pe na part na ye azana nous vie de loin il a même pas 50 ans déjà je crois pas parce que vie de loin il y a José de Londres vie de loin qui a phénomène Esobé. Alors, vie de l'œil, il y a malé qui n'a pas d'or. Vie de l'œil, je ne crois pas qu'il a déjà 50 ans. Okay. Déjà, au tel, Nazan a moins de 50 ans, Natika Bananga et Natika Mokilika Boye, et ça fait mal. Mais, ils ont un langage où on a l'Ubaka, il ne faut pas qu'on exploite à la télé. Ouais. Ah, parce que mon langage, ça ouvre des portes. À profiter. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'être pour nous. Il y a aussi des contre nous qui nous regardent. Ouais. Des contre nous, en fait, mais bon, on a la biso. Et puis, bon, on a la biso, on a idée pour tout, on soit à l'olemo. Nous sommes à l'olemo, on a l'inga bangote, mais on a la biso quand même. Soit on a monté manini, soit on a monté mayakindoki. À peine la possibilité qu'on envoûter de loin, de voir la vie des prières monter. Et qu'on joue. Alors, ils ont un message qui bien, mais moi je ne trouve pas important pour la télévision. Ce n'était pas important. Mais sinon, restez fort, il y a Charlie. Aozala fort, Neni. Aozala fort, Makambezo Bima Awa. Il paraît, j'ai dans moi Sinae Justine Mata. Pakabwana. Exactement. Cause à divorce, Nabango, Ezara Justine Abimana Mwana Nae. Donc, Makambweke, Zongi Lobi na TikTok, tout le monde a Justine à Mataki na live. Pour la rolobaete, vérité, tu vas redécouvrir encore plus tard. Il y a Zamwasi Mabete, Azakina Charlie Natango Passi. Ceux les loba aux ensemble, tout plus tard, aux ensemble de trouver. Na ba propos na ça montre qu'il y a déjà de quoi quelque part. Na yoki vidéo. Ouais. Et ça donc bazala tous ensemble était. Si na yoki ngo alors place mon gars lobi Azan Azobela ye Charlie Azobela Azan Ambasu est-ce que bozo cotiser à tambongo pour na boki otala ye déjà soki bazali place mon gars loba est-ce que bozo ya kotala ye boya otala biso yazo ba boki otala ye et puis à la place mususu so lobi quand on a sepelé que na maman Belvia qui naki kota la ye par contre ayaki kota la biso to so ayaki kota la biso ça dit ayaki kota la navi de loi nanga moko na Justine Mata mais aujourd'hui quand Justine se permet à roloba ke bozo kende kota la ye to bozo tinde la ye ça dit baza sous place moroté. Bon, c'est leur vie privée mais moi je vais relater une histoire rapidement. Justine Aloubi Azana makambo ebele akoloba. Ebele. Quand Justine nous dit Azana makambo abi jour akoloba. Internet to TikTok oyo ekozika. C'est-à-dire il y a quand même des quoi il y a des choses. Il y a des quoi lourds. Il y a des quoi lourds en fait parce que quand quelqu'un se permet à koloba que jour na koloba Internet ekozika. Donc déjà quand vous imaginez à kotumba Internet, il faut qu'il y ait des quoi lourds. Lourd, ouais, autour Internet. Photo de quoi et cause à quoi que il y a l'autre. Mais moi, je dirais ceci à ma sœur Justine Mata. Elle me connaît très bien. On se connaît. Et une fois déjà, na vananaye na terrasse, na étant en fond la terrasse, na kuingi pa na bango, na tantine moko, je crois na bombi kombo tantine nango, mais aza quand même sœur à Justine. Et je crois Justine aza moi mukete. Ayebi ko sala. Mais ngana olinga à traiter Maramboyo au-delà de Nyonso, à traiter qu'à la vie de loin. Il faut traiter qu'à la vie de loin. Tu ne peux pas traiter Makamunayo privé. Nabato Monsous. Si vous avez vu de loin, c'est sous mon balai au cause a été divorcé officiellement. Je te le pousse en tout cas, ma sœur.
je te le pousse. Au lieu au sala vie mususu mupanzi nzamba yebaka te ke mobala fautif nzambe pa oyeba te ke nde bato mosusu baloba ovide loin nzoto ekufa malade eboma ye nzoto nzamba oyeba wana te nzamba omona de osala infidélité. Exactement. Soit ndenge opesi conseil va tout droit au but senga divorce. Exactement. So sengi divorce, aux gens on a fleur d'âge, madame. Aux gens on moi Mouké, Justine Mata, c'est une petite sœur pour moi donc. À ça non moi Mouké. Tu as devant toi une longue vie aux là-haut, carrière à moulaï aux là-haut. Au bala qui vit de loin. Yo mo lo bien on a live au mataki. Au bala qui vit de loin. Au bala qui ménisétait. Vit de loin c'est un nom la culture à Mbogana Bissou. Que personne te trompe. On parle aujourd'hui de Kofi, Fali, Ferré. Dis-toi, tu es un comédien. Tu les 3T sans que tu aies vu de l'un donc, parmi les renommés comédiens dans le Congo, il fait partie. En tout cas, Justine, moi je te dirais encore, comment on a vu de loin, moi je ne confirme pas parce qu'ils ont la toile là-bas. Dans la maîtrise dans l'autre, je ne peux pas confirmer. Mais, Tika Batoba Loba, yo traité na vie de loin. Tika Batoba s'en foudre na yo. Tu es la fille d'autrui, aux amours na bateau. Ne permet pas bateau nyo sauf na la porte. Et puis, et c'est pas na mo yo matani na live na ye. Combien de fois il se pas na matche yo na miniature pour dire que yo comme mana ibrato. Combien de fois? Coca moi. Combien de fois et c'est pas na matche ibrato a yo na miniature pour dire que Obimana ibrato. Ibrato ozo commettre la dicton dans la vie de loi na lit conjugal na yo na ibrator. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour yo comme dans live il y a et c'est pas nama. Et aujourd'hui et c'est pas nama c'est permet à Golbana yo Justine na mono ndiro zolele kata comme ça na benga auto sola après on attend beaucoup sola na yi ma solo beaucoup sola na yi. Quelqu'un qui s'est permis à cause du téléphone na benga maman top pour enregistrer pour benga parce que bango va vivre en la matière. Rien n'empêche à benga yobo solo la tia enregistrement enregistré sans le savoir et puis bato musu tim ndekwazo le makambo zo sale passe ya ba chagrin bato musu ba oseka na bango ba pesa biso litière wana biso to protéger yo pour protéger ka muto bo mesana ko protéger parce que wana ba claque na e voilà. À faire tour du monde na ba trophée na ya lukuta. Ah non. Maçon carrière construite par de mensonges. Ah na kanti su Gauthier Sey. Gauthier Sey n'avait pas de preuves. Ah to kanoko. À faire tour du monde na ba trophée oyo. Ezoe banateza le roi de Longa Sarah ba nomininga par exemple na Côte d'Ivoire journaliste, influenceuse Ezangamboka. Mais quand même, ba nomininga ba pesinga pe trophée. Ba pesio trophée lokola influenceuse, journaliste ya munene. Mais amboka ni. Mais ya mboka ni ba ebiti. Pitié. Donc tout chango rata ya Haïti. Pour la minute yo moko ko pour na mboka nyoso olingi parce que ati na mboka ti. Et un trophée standard. Trophée standard. Mais on a dit trophée en Wazali il y a pas africain donc on a droit comme aux États-Unis na trophée anati mais il faut la désigner en fait parce qu'il y a eu des Congolais aussi qui ba jouer na anglais na français et voilà avant d'arriver je l'ai dit à haute voix je suis dans la caméra aïe je l'ai dit à haute voix. Notre carrière, notre métier, notre culture est bafouée. Notre culture aujourd'hui, la culture congolaise, du côté art dramatique, côté théâtre populaire, bon, kosa biso, mais tous obligé à konima parce que toi, fanatique. Fanatique à moto ba dirigeant ka le lengi nyonso ba lingi le kwa mboa donc yango wana tous obligé à konima mais aujourd'hui il y a quand même des fanatiques intello. Les fanatiques intello, quand je parle de fanatiques intello, c'est-à-dire fanatiques à mon niveau loko ba otinda na sala et amabe na okyo sangote. Notre sœur maman Mouteke a construit carrière na ye na mensonge. Comment motu na ngana ibisabino tolali tolamungi sœur alobi o akei ko sala tour du monde. Akeya comme les États-Unis azali na état moko. Pitié. États-Unis a 54 états.
Pitié. Yo keka na état moko. Olobi osali tour du monde. Ok kuna esika makambo mabe bandaki ezakaka okei na statut ya Derock mannequin ya Derock okangi photo otindeli ba communicateur na yo ba communicateur no bazui yango baye nango na internet ba bandi ko intimider biso bato Auto kanga photo na Derock. Auto kanga photo na Derock. Et quand ici be mo intimidation à moins 2 minutes. Ouais, quand tu la raté, Sarah le quoi kenda ki pe wana. Pitié. Ye ba yokuta na Derock na ye akangi na ebe. Na émission Derock ki suka. Maman Sarah na ngai. Mais Derock mo bozo kanga na ba photo. Eh mo na zo mo na mutuzo za mulai, mutuzo za mukuse. Na ye go expliquer nga lobi ba. Toza ba Derock ebele, baza partout les États-Unis. Toi na ba Derock ba couleur musu ba chocolat musu pe amundele toi na ba Derock ba sorti tout mais awa ba ici biso babito kangi photo na Derock bocha munoko est-ce que bino na bokanga ta photo na vie gaou tala niveau ba kenda na biso ba torturer ba tout moralement fait mais est-ce que barake si la kanga ka photo na Derock te akanga ba photo parce que place au ba kotaki eza place à ba statue okuta ba tebele OK akanga ka photo na Derock te akanga photo na ba tebele mais sko moya bimisango susu ezate parce que na revesaki oyo de revesaki so nenga bimisa Derock wana za ba photo ne bele to vandisi yango na galerie et pourtant nga bimisa osala biso bien OK yango ndi ayo bimisa lokuta na yi tango akosi biso ke ngana zaki na Derock to moni yango na télévision to bien c'est que na Derock mais on s'est rendu compte que zaki Derock te ezaki mensonge yo ya ko dévoiler déjà succès wana o yaki nango ça fait partie de la carrière naïe. On a construit un mensonge. Alongwe kuna lobi na biso na. Na Gauthier te. Tenga na Gauthier. Yo Manix. Manix na ina ba preuve ouais. Ngana Manix. Alongwe États-Unis. Maman, même Fally, musicien Aza Siko na lève na musique à Congo, il n'a pas fait tour du monde. Est-ce que Fally a fait musique na Afghanistan? Non, à ça tour du monde. Est-ce que Fally a été péqué na Shanghai? Abeti kuna te. Comme il y a kuna, mais c'est par quel mécanisme notre sœur? Attends na Japon no abeti te. À comité. Non abeti na Japon. C'est par quel mécanisme? Corée du Nord, Corée du Sud, à Kéité. Aki ko ba Josué na Vietnam. Na Vietnam kuna comité. Mais pour nous dire que ngai na sali tour du monde. Tour du monde ngo yo sali ngo na mécanisme nini parce que ozaki kana état moko na États-Unis pendant qu'il y a 54 états. 53 états mobimbo comité. Olongo Amérique yo kiti na Europe, OK, France, Belgique, Allemagne. 3 pays où il a nani ya batu ya Schengen, ils a 3 pays. Ils a Schengen mais ils a 3 pays qui fait 4 pays. Il y a tout du monde. Mais tu débarques à la télé, tu communiques avec tes communicateurs pour nous dire que Mikolo Bengangaï, maman tour du monde. C'est par quel mécanisme? Fallait que tu n'as commis tour du monde. C'est par quel mécanisme? Carrière construite par des mensonges. Là, je te soutiens. Je reviens ici à Kinshasa. Notre sœur Ayeawa a bandi ko sala film carrière na ye banda a banda ti lelo a sala film ata mon côté et ata na sous-titrage en anglais et ati. Si on a biso a sali théâtre ya ye moko bandi banda bandi ko koma ata mon côté na sous-titrage ya français et ati. Na Mozambique ngona na soyi na izawa bi Mozambique était Zimbabwe na Zimbabwe na asi na Zimbabwe kuna ba oloba anglais bango ba nominé bateau ba sali ba filmer na bango na anglais soki kuta te zaki ata français on pourrait accepter parce que là Ouest Afrique côté kuna France CFA Brazzaville bazalaka na moi anglais français na bango ba Cameroun machin mais c'est pas tel mécanisme bateau ba ça non ba critère ba ça la critère ya artiste d'abord théâtre congolais et ça la rapport na communauté congolaise parce que lingala ils a par la communauté congolaise partout dans le monde. Mais c'est par quel mécanisme yo ebisabiso aujourd'hui trophée na milliers ya anglophones obini meilleur et loko zo ngana ko comprendre te ngona meilleur ya ini edo meilleur ya ba go meilleur ya ba delta. C'est pas quel mécanisme parce que mon goût de ça en français et puis tout le monde na théâtre il y a anglais et il y a Hollywood ouais ba biso ba canal ba jomba commission na français théâtre nini ya sort na biso longo na lingala et qui na français veut en anglais exact. Mais si vous par quel mécanisme
construit par mensonge. Et puis, il y a des choses qui comprennent pété, et ça, erreur, impossible. Parce qu'il y a toute une administration quand il y a Ziko Moana, Ziko Moana. Comment on peut ça yo trophée, bah PC moto trophée, bah ebimbo kaoutité. Impossible. C'est par quel mécanisme? Bah PC yo trophée. Même Fali Tangazo ba trophée n'a bien précisé de la RDC. De la RDC, RDC République démocratique du Congo, toujours dans tant que trophée Zaoya, ils ont toujours accompagné Namboka. Même na ba affiche tant ba nomina bango, mon na ba tchelonga Fali, ba tchelonga na RDC. Mais comment l'artiste a reconnu la meilleure y a Afrique pendant que Azana Mboka Wanate a vu trophée mais Mboka ezate, ba comment pays te o ya bimé les a ressorti ça pays ni, ba comment te mais tant parce qu'il y a des rumeurs, moi je confirme pas. D'ailleurs, vous vous informez, il y a des rumeurs, puis sur Kill. En tout cas, j'ai dit je confirme pas, bien sûr, qu'évidemment. Maman Olive, n'est pas parmi bateau, bah pessier, offre, voilà. Ah, Kotsi Kombo nae. Ne Maman Olive a dit comment nae. Après, je confirme pas ce qui est à Bongo. En tout cas, on dit maté. Mais nae bi pété sur maman pas cause à maman. On ne confirme pas, mais il se murmure. Voilà. Que Maman Olive ne a dit comment ya yé on a biso à côté ici yango. Naziko Moana. Naziko Moana pour y avoir trophée. Qu'est-ce qu'elle va gagner? Parce que Ozana trophée et puis elle est au basali. Maman, il faut que soit vraiment bien. Hein, pour Serraz à ridiculiser beauté. Parce que moi j'ai remarqué et j'ai des arguments qu'elle a construit sa carrière du mensonge du début à la fin. Le roi carrière est un mensonge. Au monde et c'est dilatarambalaman tout et quoi non? Oui. Et quoi est facile. Oui, mais n'appelle ça exemple mon maman Sarah. Oui, mais je me suis dit au matin, tu quittes la voiture notre au matin. Il y en a pas dit que vous tirez le bon matin escalier. Ngai t'as dit on dirait na mon dire bah je me rappelle. Nana mon dire bah na je suis tomati à sincère. Oui, il y a des choses comment les bosons n'abîment. Tu comme les bosons n'abîment, tu continues, tu vas dans le salon na mususu. Tranquille. Mais bien vous finirez par recommencer. Et puis ma ramener tout le monde tout ça là il va nous dire yo foya. Mais yo ça non accès. Au mat escalier. Ça des années mon la vérité na mensonge. Et ya malé. Et ya malé. Tomati à sincère rapide. On dirait biso le toi primordial. Nous combien tu commences la vérité. Donc vérité il faut y aller. Vérité moi comme il y a malembe. Vérité comme il y a malembe. Nous avons compris maintenant Batoni ni ba baby sa culture mboka na biso. Comment on dit ba ozala nominer et puis ba remettre au trophée sans ozala mboka mongo wuti. C'est une émission ezali ko sakana na Congo et puis ko sakana na culture congolaise na degré mo sakana ti. Ozala na trophée mais donc yo ozala kana trophée pour l'intérêt na yo. No sense. No sense. Et puis, bango kuna ba ebi to pesi trophée wana e pa ya comédienne moko na Congo, mais to machonaki Congo te parce que ya zaki nominé te mais ba sengi biso ko ba juriste na biso bo chaye ya ko to kotisaki. Voilà ce qui s'est passé. Trophée sans impact. Na émission sans nom. Trophée za na Congo te yo sans impact. RDC. Abinisi la biso trophée na nga yango yo na se ba komi Maman Muteke na RDC. Maman Muteke, Moussali Bakwanga Bateke, n'a pas battu le drapeau RDC. Non sens. Donc, ça fait très mal déjà, s'il faut le dire. Dans mon carrière au niveau, ils ont construit un mensonge et puis on continue Coco Sabiso Tongo Midi. Pourquoi? Nathalie va filmer, Nathalie va filmer vite fait, bah Ouchoupere na ba on va beti wana. Ba beti filmer mon Ouchoupere. Nathalie Ouchoupere wana, premier épisode il y a 2 heures. 5K. Bellevue, premier épisode, il y a 2h15K. Il y a deuxième épisode, il y a 15h, il y a Bango, 35K. Il y a 2h, il y a 15h, il y a Bellevue, 57K. Tout le monde a dit que malembe. Mais le bilan il faut te booster parce que tu as là, tu as soli. Waouh, va booster baki. Va booster baki. Mais biso to kena bon malem. Soki ba ndimi kaka bazwa tortille. Déjà ndé bazar ba déjà coincé. To coincé ba on a quoi mi. So on remarqué ba communicateur assez on a biso nyonso ba komo ya na TV. Ba komo Lucas ko bazonga ba valeur. Biso tozo défendre ba valeur. On a dit mon qu'il est chargé.
On a raison. Vous avez affaire avec des têtes bien faites, en fait. Vous n'avez pas affaire avec des têtes bidons. Non, vous avez affaire avec des têtes bien faites. Donc, vous sabanaté, restez là, coincez jusqu'à l'infini. Inspiration est si. Vous avez servitude. Vous avez éducation. Vous avez servitude. Ce que vous avez servitude, vous avez fait après vous avez une éducation. L'éducation va continuer. Voilà. Merci beaucoup, Nokoyams. Ngonga et komi kobele manasuka pour l'émission na biso. Mais na olinga na bakisa moi des questions moko ils appellent moins important. Maman top na en César qui baise ou bien réalité? Non, ils qui baise. Tout le monde ba flèche ba aller na ba retour non, et après. Je profite d'ailleurs pour cette occasion de dire à Maman top joyeux anniversaire d'avance, c'est le 26. OK. Et puis Hans Luzo le bon séjour à toi à Kinshasa, Fantôme. Les qui baise. Dites-moi quand moi les qui na solo na ansté. Tant que ça Maman top vidéo ya ko s'excuser. Lobby na monde na ki ngai na sepelé na vidéo en sté. OK. Omoni mama Sarah. Omoni loko esa kofi passe na makambo ezani. Ezata ngojela ofinga. Tango ofinga ine ça le passe. Pour na kofi na mutune akantungi fali mutotinde. Oh fallait batude. J'ai là ça makambo na ndene. C'est ça le problème. Et le salaire maman top passe ils a ansté. Et le salaire top presse passe ils a bakali. Maman top bakali a yebieti. Yena bakali ba yebani. Ba pe ba camarade té. Ba camarade té. Ba collègue té. Ni na musala moko. Mais azo se monke nanga na collègue nangai sur place. Et puis sur place et puis collègue azo tchaka ba mungu na ba pilipili. Bablaga bongo ezalaka ta obengi bon matop na sayelo mo wa mère so munya na sala ngolo wa gag na sala ngwa gag bi ga ne ngolo betina o na zalaka ça laisse passer obengi était au signaler petit mbamo azaka ba ko mo bengai tala et puis bakali o audacité ko ba matop na ebiti bato musu pa ke poto akoma yinde vidéo nyo ça fait salama solo la maki musu pa ke ndipoto akoma yinde PD. Mutu mususu po akende poto ebele ba jeune ebele génération na biso ba ke poto wana po ba koma ba pedi ba koma ki basi ya banani oyo ya ba musicien bango ebele ne bango ebele wana bozolinga bo sala lisumo oyo nzamba lobe ko ki o sala bate mbwa ya mwasa kolanda jamais mbwa mwasi pour na acte sexuel so mobali ya kolanda jamais so mobali na acte sexuel même bible lobi yango la nature vous enseigne pas. Comment soso mobali bo olandana te bali boko mo olandana mais nature ya enseigner bino pitié le ko désolé kenanga mi bali belé ba jeune garçon bila ba génération na ngai misusu to sola na bango misusu to sola raté ba joueur ebelé na yebi joueur mo wa gabo mais ma garçon mo wa théâtre awa azaka mo sinai abime na poto mais garçon na yo ko mo finganga oh na yo sale mzona sarate na répondre na ofulote. Non, vous l'autre. Mais le voit que nous avons un pote pour les bisous. On a qui ça n'a pas de baleine. On a la bien. Yenda otalunda savana. You know talanga de you know mona. Je crois calculer bah yo bon vivre na kini. Bisous quand on est bon kufa. Nous on ça na rien. OK va pasoli on a idée ne va pasoli yo wana donc vie que bonga na poto. Niko na ngo batu ba bosanaka eza péché impardonnable. Impardonnable. La Bible dit péché impardonnable. Eza lisumu nzamba supporta te andima ti koboma mokili mobimba aboma mboka ya Sodome na Gomorrhe. Na Sodome na Gomorrhe, il y avait les innocents, il y avait des bébés au baouta kobota ma innocents nzamba tala bangote atumba mboka mobimba. Donc eza péché impardonnable. En dehors eza likama mabe mais eza péché impardonnable. Noko yam stokomi na suka émission na biso. Thérèse Baraka Bambana Souzi. Thérèse Baraka Bambana bon en fait na yoka kaka na matanga ndi ba kombeta di solo ke Thérèse botola matanga kaka vite fait mon on a yeba na remonter na ko nkali kolo ke Thérèse botola Souzi mobali soki akanga pe Souzi soki ndoki aboto ayibaka soki chaînette ya bilo mo bongo à l'époque et mais nous avons surpris à la vidéo moko na une place au lingo komananga vidéo mo Thérèse Alobi il est déjà koufana il a déjà koufanga na Kenya hey
wana yoka kiango mais bato mosu ba lobi alobaki na mama Shako ata pe mama Shako amo oui ata Suzy alobaki na Suzy ata alobaki na mama Shako bango nyonso baba oui mawande ezali suite na bato mawande ezali suite na bato ba otala ba intérêt moko éphémère en fait tolinga to nier moto to boma moto to sacrifier moto pona bilo mo boye oyo na linga langage moko boye moto moko ayebisanga alobi ba yibi téléphone na saki na Victoire olia landa ye ayebisinga alobi bon ntinga yibi ngwana e umela soit teki yango kaka azumbungu na saki allié 3-4 jours ici linango mais pour mes ali otiki nde fardeau na vie na yo mobimba mais mbongo wana yo olia ata moi $200-300 wana et kosila okovanda na ngote utala ka ngondo wa miroir mais fardeau etikali etikala donc soki yo otala mutu ke foza na ba problème lokola neti ba mama Shako parce que ba rumeur circulaire na kala na tout en bordi au place ba rumeur circulaire na kala na confirmer pété que mama Shako na tout bordi mais na confirmé té na dit pesara ba rumeur quand on parle de il paraîtrait donc je confirme belobi que on dirait azalaka pe mbanda ya mama Shako. OK. On dirait que Thérèse azalaka pe mbanda ya mama Shako. Mais le quoi nana ba précision makambo ngote, je ne peux pas confirmer. Mais au-delà ba kimbanda, au-delà makambo nyonso, soki za mama Shako akufa déjà. Tu n'as rien à voir na yede ya kendo pe maozo la mokolo na ye. Voilà. Zamba hotel misaye. Suzy akenda déjà. Biso nde to tskali na ngambo bato toza awo. Bango bakunda bango to mona ndenge bakufa to kundi bango. Qui nous a dit qu'il y a besoin de faire des mona bango. Les amis de mon souci, nous sommes au 4 prince na 3h, montre que bango les 4h ti, batba ko remarqué on a 5h. Fali bilamba pamba mutu ezate ligne ezate et logo yate. Ba olelo na nini? Na nini? Ba olelo na nini? Emzo ngoge brazo dini na mai kuno kufi o se disparaître ka ba mbisi ba lié. To monyo su. To monyo be su te matanga na to ibate to binsembe muko nini, ukunda muko nini, do to saligara, to saka bongo. Mais bango me ba kufaki, to leli bango na ba honneur, ba c'est que moko digne ya na bango. Donc to éviter plus bloc bongo parce que ça va nous ramener rien du tout. Ce qui Thérèse alobaki bongo na Suzy Bantu to alobaki bongo na mama Shako soki eza alobaki yango bongo na li penser na eti mais atala ka parti wana moi je dirais c'est si nation na biso wala Bible le place mo bi laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts enterrer leurs morts wana bato ba ki yango ti ezaki histoire ya Jésus azolinga zwa moto moko je crois entre Philippe to moyeko limoko moyeko yango azalaki na matanga ya papa na ye ya ndeko na ye moko akufaki être cher na ye ayebisi ya lobi Jésus zela na kunda na biso to na matanga na kunda na papa nanga ayebisi ya lobi laissez les morts enterrer leurs morts. Il y avait pas pratiquement impossible moto akufa ko na moto akufindeli il y avait pas de morts mais problème ezalaki bato baza na libanda ya Yesu baza ya kokufa baza ba mort baza vivante donc tango yo zo tchake yo za mona nzambe te ba yo za déjà moyi okufa vivant ozate donc to kotika kaka Suzy na nyoyo bazala na yo kwa moyi voilà. Merci beaucoup Nokoyam stokomi na suka émission na biso message à suka passage na olelo na Sarato la télévision et na Top Max télévision bandeko ba retenir nini oyebi lo mo na bisayo oye na falanga oyebi je suis eza 200 francs pitié 200 francs eza mbongo eza billet soki to yango ndi papa moka loba to gumbi yango boy tango to fungola ngo eza ka 200 soki to fini to betiye autika kaka na valeur na ye ya 200 francs. Nyonso to kosala to kotisiye na mafuta to fini aobimaka à 200 francs. Moto na moto abattre la valeur na ye. Valeur ya papier eza parce que eza na numéro parce que eza 200 francs. Ndenge mona billet ya 1000 francs. Eza 1000 francs to katia moneli. Ndenge moko ngana za boyi. Makambo nyonso na kosala na vie. Eloko akobattre la bande konanga ba otala na loko la valeur crédibilité dignité na yo ezali
yango nde alwa 200 francs na yo 200 francs oyo ya ndingi mo na valeur na yo donc joint ngo na valeur mo ni mo na 20 euros na yo 100 euros na yo soko fini yango ekotika la kaka 100 euros wana donc eko changer valeur te longwa 200 francs comme 400 francs batte la valeur oza mobali tika la mobali oza mwasi zala mwasi oza poli zala poli oza impoli ça le faut comme poli. On ne peut pas encourager quelqu'un qui est impoli à tirer l'impoli. Non, tu dois revenir, on a raison. Et puis là, au moment où on a Sabino, à part talent où il fallait loba, à part talent où on a talent moussou, ne peut pas quoi loba, c'est ingratitude. Au moment où on a dit na TV se permet au loba, na lia $100 à Belleville encore, mais aux autres films là, tous ces bandes au film à Belleville, on a talent on est ingratitude. Mais quand on a Sabino, au moment où on a $1000 lelo pour mon abino na TV beau film à Belleville. Vous me préférez $10 au you, vous n'aurez pas à Belleville. Que vous préférez $1000 au Siko. Parce que au Siko, vous paye Sabino parce que vous film à Belleville. Mais au Belleville, on paye Sabino, les équipes vous film à Moutouté, mais on motive Bino na Moussala Bona au Sala, ya pour barata makambo malam. J'ai pas fait des leçons morales à vous faire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nokoya, merci beaucoup bandeko nyonso o bolandi biso bo partager vidéo, bo rappeler n'habitude à liker, bo s'abonner massivement à Top Max Télévision et puis na Sarato la télévision. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine émission. Au revoir. Saratola TV. Ana mo ambae. Et comme itango topo na molobeli na biso. Candidate député national Yewana Ketia Olangi numéro 323.